Zoumel 1000 ezope ki sabiso makambo. Soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Je rolobani pour la radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya suki za suki na France, n'imboka na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est peu, on dit makambo mingi ba makapo na Kabila, ba bambela kae makambo pe mingi. Papa Roger à la Maman Rosalie à la Mazali Kotimela au peuple ya kosamate na lokuta ya baini ya Kongo na tulalanda te ba discours ya lokuta ya ba opposant na makalanga ya sila radio Zoumel ezali kosala mosala ya makasi Zoumel ebimisa lokuta ya kwanda poasa Zoumel ebimisa terminator poasa Roger Lungala kota retraite Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali mokolo oyo toyambi bandeko oyo baye pona ete tokoka kolobela masolo ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Bandeko baye na masolo oyo biso na bino tokoyoka pe na banzi ete mituna ekozanga te mpona kotuna bango pe ba analyse ya kosala na oyo etali bongo masolo oyo basili komemela biso. Yango wana na tango oyo ebongi malamu bandeko tokoka koyoka bandeko et surtout koyeba pe na kotala ndenge nini presse internationale ezali kolobela masolo ya Congo na ndenge ya parti pris oyo ba information ezali kokende kaka na sens moko olie ya kozala tozwaka ba information na ndenge ya solo mais presse internationale ezali kosala kaka kopesa kaka ba information moko oyo ezali kosala na ndenge ya déstabilisation ya mboka na biso Congo wana nyonso ba masolo tokolobela yango na butu ya lelo kasi ya mbote tokoka kokota na kati na masolo na biso malamu na baluki nano epai ya bandeko oyo baye bazali na kati na forum na baluki bongo epai ya monsieur Profa de Profa. Merci pour la présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya radio Zoumel 1000 topesi yo bambote ya mingi esika ozone. Merci Papa Roger, vraiment naza na esengo ya mingi po tofaki mwa nzala mingi na basango ya kopesa mwa bamatere na biso topesaka vraiment na liboso na bandi na kopesa susu bino mbote susu napesi Papa Roger yo moko napesi Papa Botamba Mama Rosalie napesi pe ndeko Maziza Papa Kakoka na
papa mosusu alabi makambo yumbi na bosa ni kombo mais l'homme voilà donc na sepeli mingi vraiment toloba susu bamakambo ya mboka po makambo eleki ebele tozangaki mpenza koloba mais lokwa ezongi nango tokolobela yango kaka po tolendisa bato na ndenge ya balokuta oyo eza na kote mosusu wana bayaka nango bakolokoloba pampampa mais tokolobela yango kaka merci. Merci, monsieur Profa de Profa. Natango na baluki bongo epai ya monsieur Loma Loma. Monsieur Loma Loma, merci mingi pour na présence na yo na kati na masolo na biso ya Radio Zumel 1000. Pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 to pesio bambote na bébé kitoko oyo azali pembeni na yo. Bambote ya mingi esika bozwami. Merci papa Roger pour la repesa ngai liloba pour la kozongisa matondo epai ya nkolo. Ngai pe nazongisi mbote mingi epai na yo moko papa Roger, epai ya monsieur Pierre Maziza, epai ya monsieur Denis Kakoka, epai ya profa de profa na ba oyo nyonso baza kolanda Radio Zumel 1000 na butu ya lelo. Napesi mbote mingi epai ya mama na biso Kimpala nayoki ete soki azali soki aza te me napesi ye bonne année. Napesi bato nyonso bonne année oyo balingaka Zumel 1000 tolanda nanu makambo nyonso oyo tokoloba mpona lelo mpona butu ya lelo toyoka oyo monsieur Pierre Maziza akolobela biso. Merci. Merci, monsieur Loma Loma. Alors, natango yo to baluki bongo epai ya monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka, merci pour la présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 to pesio bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci mingi papa Roger. Mbote na yo moko pe mbote na papa Botamba, pe mbote na mama Rosalie, pe mbote na ndeko profa wa profa, pe mbote na ndeko Loma Loma, pe mbote na ndeko Maziza, pe bambote ya mingi na balandi na biso oyo bazali na kati ya boîte. Merci mingi papa Roger nazongisi Loma Loma. Merci, monsieur Denis Kakoka. Alors, natango na baluki bongo epai ya monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci mingi pour la présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 to pesio bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci papa Roger. Ngape lokola na pesio mbote. Papa Jacques Mbote, Maman Rosalie Mbote, Ndeko Loma Loma Mbote, Papa Profa de Profa, Ndeko Denis Kakoka na pesi bino Mbote, pe balandi nyonso ya Radio Zumel 1000 Mbote, peut-être tokokuta na kaka na mbula oyo ekoya soki nzambe asungi biso, na souhaiter bango ba passer ba bonne fête. Et que pe mboka na biso to traverser période oyo ya turbulence na kimia nzambe a accordé kimia na mboka na biso. Vraiment merci papa Roger na zongselio malo. Merci monsieur Pierre Maziza. Alors natango pe na baluki pa ya bandeko bazali kuna côté ya boîte na pesibino bambote pe ba merci ya mingi pour la présence na bino ya koyoka lisusu radio na bino o bolingaka na misala o tozali kosala pe ba sujet o bandeko bamemeli bino na butu ya lelo yango na nde ekotinda biso na bino tokota na kati na masolo ya bandeko masolo oyo bandeko bamemeli biso mituna na bino pe ba commentaire na bino yango na nde ekomema biso na kati na masolo oyo ya butu ya lelo na tango oyo na baluki bongo epai ya monsieur Pierre Maziza na banzi ete yonde ozali na sujet oyo boyeli biso na butu ya lelo yango wana ebongi malamu yonde okoyebisa biso eloko nini oyo bobongisi me na koyebisa deja na bandeko kuna kote ya boîte ebongi malamu soki monsieur Pierre Maziza azali koloba na maloba azali koloba soko moni ete ozali na motuna ya kotuna koma yango na kokata ye maloba pe na kolekisa motuna po ete tosalaka boye mpona koganye ta olie ya kozela kaka moto alobi akomi na suka nsima tobandi kotanga bamituna toza komona wana ezali kozwa biso bangonga ya mingi ebongi malamu to avansaka bongo ke soki motuna ezali tuna yango apres na kati maloba na tuni ye pe na motuna wana na kotuna
ekozala kaka ye moko akorépondre te na kozwa motuna na mpe na kotuna yango na bandeko nyonso bazali na kati na forum mpo ete moto na moto mpe apesa makanisi na ye na biyano akopesa yango wana na ntango monsieur Pierre Maziza napesi yo maloba oyebisa biso eloko nini mpenza oyo omemeli biso na butu ya lelo na oyo etali bongo masolo ya mboka mpe nsima na yango nde na kati na maloba na yo yango na nde ekomema biso na kati na deba ya butu ya lelo na oyo tokolobela na oyo etali bongo mboka na biso la République démocratique du Congo. Maloba ezali epai na yo monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger, merci na bandeko nyonso oyo bazokolanda biso na ngonga oyo. Lisolo oyo ya lelo tokobandela makambo oyo ndenge seni aye ko prolonger aye ko repousser ba élection. Toloba na makambo nyonso nzambe nde ayebi avenir ya mboka. Mais oyo ya biso nakanisi na ndenge ba repousser ba élection batu ebele babandaki koyima na ndenge ba repousser ba élection. Ce qui est encore un peu plus grave ezali ba exagération oyo batu bakomi kosala na makambo oyo ndenge ba reporter ba élection pe na ndenge ba ye koloba que ezali na ba point mosusu ya république oyo ba élection ekosalema na mars na ndenge nini Monsieur Loma Kanga micro na yo, s'il vous plaît. Ok, monsieur Pierre Maziza, okokiko continue maloba na yo, ozala kolobela biso, s'il vous plaît. Merci Papa Roger. Tozomona sikoyo ba exagération. Bandeko avant tokota na mozindo ya likambo ngai na kolobela bino boye bamboka oyo ba élection ezali repoussée na mois de mars, ce que ça représente na kati ya République démocratique du Congo, parce que na ndenge batu bazo ko publier na ndenge batu bazo ko lobela il y a trop d'exagération. Il y a trop d'exagération. Tolo bayango vérité. Namboka Yumbi, tozali na 67 033 enrôlés. Ils ont représenté siège moko na niveau ya parlement, ya députation nationale. Mboka wana ezali na 12 candidats. Tozali na Beniville ezali na 182 800 enrôlés. Eza na 2 sièges, 57 candidats. Tozali na Butembo 330 744 enrôlés, 4 sièges et 121 candidats. Sur un total, il y a 580 577 enrôlés. Donc, na bamboka wana misatu, tozali na population wana. Mais lelo, pour na nini na pesi yango avant, chiffre wana, parce que lelo, na batu ndenge bazoko sala, na loba yango contre campagne, bazoko bimisa déjà que comment on peut priver 1 million de personnes na élection présidentielle. Bandeko, bomoni ba chiffre eye kopé ça 580. 580. Tochata 581 personnes. Ça 580 000. Mais ce qui totali malam.
ezali biso tozali moka ya liboso te makambo ya boye esalema e arrivé ba mboka mususu pe makambo ndenge wana e arriva ke côté mususu ba retarder parfois ba élection. Mais ba élection présidentielle ezali retardé te. Donc point wana bazali toloba yango vérité. Ce point là bakosala lisusu élection présidentielle te. Bakosala élection présidentielle ba résultat na bango eko compté te. Pour quelle raison? Ba élection ezalaka valable soki esalemi à 80% sur 80% il y a territoire national. Sur 80%. Mais ce qui totali sur le plan statistique, population wana ezoko représenter oyo banrolé wana ezoko représenter 1/75 ya banrolé total oyo ya République démocratique du Congo. Population wana eleki même pas 600 000 habitants. Donc toloba ba enrôlé. Mais ce qui totali malam tozongela ba élection oyo et salamati na 2011. Malgré résultat normalement ndenge ba proclamaki balobi malgré ba irrégularité mais par résultat oyo bango ba pesi na ba place oyo moi mobulu ezalaki et kokaki ko changer ordre d'arrivée te. Monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît. Motuna moko ezali awa euti epai ya monsieur Jean-Jacques avandi bongo na ville ya Paris na mboka France akomi alobi nayebi te soki ndeko oyo azali ko intervenir na makambo ya Congo azali penza congolais parce que tokomi komona bikolo mosusu bakomi ko intervenir na makambo ya Congo sans que bayeba même réalité oyo ezali koleka na kati na mboka na biso moko Congo. Ndeko azali koloba makambo oyo ngai moko nazali kokamwa soki azwi yango wapi. Tango presse lokola RFI et TV5 ezali koyebisa biso ke esika ba supprimer ba élection ekoki kosala ba millions ya batu yo ozali koyela biso ba histoire na ndenge na yo pe koyebisa biso ba makambo oyo ozali kutu na justification na ngote po ite yo na ngai tozali libanda ya mboka mais ba journaliste wana oyo bazali kopesa ba information bazali sur le terrain kuna na Congo pe bazali koloba ete so ndenge seni a supprimer ba élection ba bisika wana ezali kosala ba millions ya bato mais yo ozali koyela biso ba chiffre moko ya ba 500,000 nazali kokamwa yo ozali penza na mokili nini pe ba makambo nini olingi koyebisa biso ndeko na kosenga na yo ebongi malamu ozala sérieux et surtout na masolo ya Congo. Alors, M. Pierre Maziza, Sokoko, Lobama, Lilobana, Ondeko, Utukoloba, Malobezongi, Painayo, s'il vous plaît. Merci Ndeko. Nakanisi, na introduction, na lobby yango malamu. Na lobby yango malamu. Ndeko, yo ozali na mboka France. Mutu a enrôlé batu, institution a enrôlé batu, ezali seni. Yoko takaka na site ya seni o vérifier ba électeur na ba mboka wana ba ndeko. Vraiment il y a certaines choses oyo biso ba congolais to yambaka yango kaka ndenge wana justement yango nde tozoko lobela. Cette presse là est en train d'intoxiquer. Ndeko na moni déjà que yo ndenge ozali wana ozape ndenge na jargon ya ba soda balobaka ke yo pe okomi motomboki yango nde tozoko pesa bino précision wana ba chiffre oyo euti na 40 millions d'électeurs oyo seni enrolaki euti na mutu na ngai te
eza imaginaire te. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Pour nini bango bazoko gonfler ba chiffre ndenge wana. C'est la raison même il y a intervention na biso na pokwa ya lelo. Ba chiffre wana bazoko lobake bazoko privé ba millions ya ba électeurs alors que nous ne sommes même pas à 600 000. Yangonde ndeko gravité oyo biso tozoko mona c'est ça. Loko la paix ndenge kaka la même presse oyo intoxikaki batu sur la machine à voter. Na France bo utiliser la machine à voter na bakwe mususu. Ezali vérité. Na Belgique ba utiliser, na Hollande ba utiliser. Et loko nyonso et évoluaka surtout dans le domaine oyo tolobi ya informatique. Batu mususu Jean-Pierre Mbemba abibi na boloko bayeko loba ke Jean-Pierre aza a utilisé Jean-Pierre Mbemba a koti na boloko tozo utiliser ce qui Pentium 3 ayeko bimana nini to komi na ba Pentium 4 quadra. Donc évolution ya informatique ezalaka mbangu. Mais les chiffres ndeko, ce sont des chiffres réels. Toujours qu'on se base sur les données oyo ezali na site ya CNI. Ba koki ko puiser et pas imususu te. Ko puiser wana oyo ndenge bango bazo koloba ezali yangonde intoxication pour la population mutu déjà akomona et les jours bazo ko préparer déjà batu balobake. La contestation, ce qui est ali, c'est parce que 1 million. Yangonde nazo coupé sa précision. Ok, merci monsieur Pierre Maziza ebongi malamu na pesa pe maloba epa ya bande komo susuba pesa pe makanisi na bango na kati na sujet oyo ozali kolobelela na makambo pe ndeko autaki kokoma na tango na baluke pa ya monsieur Denis Kakuka. Monsieur Denis Kakuka na bandi ete ndeko autaki koloba ete oyo monsieur Pierre Maziza azali koloba chiffre wana azali na badute pona yango parce que ye azali ko se référer na oyo RFI TV5 bazali koloba yende ya moni ete wana nde ezali penza vérité to malamu mais o monsieur Pierre Maziza azali koloba ezali yango te po ete alobi Pierre Maziza azali na terrain te yango wana ndenge nini ye akoki kopesa biso ba chiffre ya boye to pesi pe maloba tozo makanisi na yo s'il vous plaît. Oui, merci mingi papa Roger na opesa nga maloba na seki mingi ndenge ndeko wana auti kokoma oyo ndeko Maziza aza koloba eza ya solo po ye mutu oyo akomi ye ayebi bamboka wana kuna te. Napesa exemple Yumbi eza mboka moko ya moke oyo ekoti na région oyo ya sika oyo bauti kocreye kala mingi te ya mai ndombe. Bongo région ya mai ya province ya mai ndombe eza na population boni oyo bango bazokopesa bakoloba ke bamindele koto bazokoloba ke région de Bandundu nyonso tu bakosala vote te. Omoni ke ndeko wana auti kokoma tu azali na motema mabe dans le sens que balingi kopesa ba information ya lokuta po bayu mai ndombe eza na bamboka ebele ya kozwa nyoki. Est-ce que ye azokokoma ke biso toyebi koto okuna te ya yebi esika biso tobotami biso nyonso tu oyo toza na kati awa ayebi esika biso tobotami.
Monsieur Denis Kakoka ndeko akomi alobi ezali question ya motema mabe te mais ezali nde question ke o convaincre ngai na maloba na yo yebisa ye ngai nazo koyebisa ye ke ezali bamboka oyo eza bamboka mike eza na population vraiment ya mingi te ndenge ndeko Mazizi awuti koloba bango kuna na mboka wana yuki député kaka moko député pour bazala na député moko parce que système à vote na biso ezali à la proportionnelle cela dépend ya nombre d'électeurs député kaka moko bango bako voter na du fait que côté kuna ba trouble ezali batie bango à l'écart cela veut dire que pour kimia ezonga mais vote législatif na ba provinciaux bakosala. Ok, merci monsieur Denis Kakoka. Donc oloba été au PC monsieur Pierre Mazizi a raison na oya utaki koloba. Tozo pe makanisi ya bande komo susu na baluki epai ya monsieur Profa de Profa tozo pe makanisi na motuna wana epai na yo s'il vous plaît. Merci papa Roger. Na eloko na koko bakisa ezali que déjà pour ndenge biso tosalaka baémission oyo tozwaka mpe bainformation mpe mosusu mpe oyo lokola nga par exemple ntango baenseigne alobaki makambo oyo bakeye bamboka mosusu bavote te esaki nga mwana kwa mwa mobulu me ndenge papa Mazizi auti ko expliquer na comprendre et puis soki nalingi na répondre na garçon oyo auti kotuna motuna nakoloba kaka ke déjà RFI objectif ya RFI ezali nini toyebi RFI ndenge nini azalaka makambo na ezalaka toujours contre Congo ye akolanda makambo oyo seni akoloba ou bien akolanda makambo RFI azoloba et puis seni asalaka makambo na kobomana te makambo nyonso surtout ezali na polele okoti na nini na ye na site na ye okotala makambo nyonso tout parce que na kati ya seni wana bato mosusu babosanaka balinga kosala seni ezala ya Kabila mais seni eza na IDPS na kati eza na MRC na kati eza na bato nyonso na kati donc il faut tolongolaka eloko wana ya kozala kokanisaka mundele soki alobi ndenge balobaka te muzungu anasema donc il faut tolongola eloko wana mikolo oyo nazomona émission moko elekaki na RTNC eza kuti ya bakongolais te eza ya bacamerounais basali émission sur le Congo mais expliquer makambo kuna na kati soki yo ozali africain okozalaka na esprit ya komona ke mundele nde moto azali nzambe soki alobi il faut tondimaka donc wana mpenza loba soit toza vraiment freiner na makanisi il faut to se libérer et sikoyo esikomi ta ya kose libérer na eloko wana ya kokangamaka kaka ke mundele nde soki alobi yango nde tolanda donc to fungwama to tia que le Congo ekozala dirigé na bacongolais et mukongolais nde mutu ako tia motindo ke nalingi dirigeant oyo eza teke mundele nde mutu aya atia biso lokola ndenge bato bazokenda kosinyaka na Genève manini tout ça banini donc il faut congolais ye moko azala parce que nani Kimbangu alobaki yango ke Congo Lumumba alobaki congolais ekozala écrit na Congo na bacongolais donc tolongola esprit wana tokoma mpenza bato ndenge bayembaka ke il faut kotourne kozonga moto. Merci papa Roger. Ok, merci monsieur Profa de Profa. Alors natango to baluki pe pa ya monsieur Loma de Loma. Monsieur Loma to pesi pe maloba to zo makanisi na yo s'il vous plaît. Oui, merci mille papa Roger pour pesa maloba. Et là na ngeke ko loba ba tourner ki o ba lo ba makama ba RFI ba TV5 Monde ba nini. Est-ce que vraiment mindele oyo ba journaliste o ba on va ko lobo ba journaliste ya RFI ba journaliste ya TV5 Monde nani na bango asa koma na yumbi wana ngai na koma na yumbi na yebi yumbi bien neti moto ya uti ko loba pa ya Mazizi ke Mazizi za ko loba boye po ayebi yumbi te
Nan kaka opesa bino exemple ya pamba. Commune moko lokolo commune na Njili. Population oya commune na Njili donc ba ko tata 10 fois na Yumbi wana. Yumbi ezali ka moi donc na benga so territoire so ni na éviter donc Yumbi wana bato ba ko lo ba Yumbi ba yebe lo moko te pona géographie ya Congo. Po ngai na koma na Yumbi wana na sala 2 jours na Yumbi na itambole ka ndambo ya Yumbi wana mais na éviter loko nini oyo vraiment batu bakoki koloba ke ba lobite ke élection ba rapporta na Yumbi c'est rien na pesika exemple pa ma commune na Njili population ya commune na Njili donc ba ata quartier moko ya Njili kaka et l'équipe population ya Yumbi wana na éviter loko nini vraiment batu bakoki koloba pour la Yumbi wana ba beni wana ba nini na éviter mais Yumbi nga na koma wana na yebi eloko nini oyo Yumbi wala bazolo bela Yumbi na yebi mboka wana très bien mboka donc kamwa por moko ya mukieza wana oyo ba masuwa mikemike bwa etela makawana donc Yumbi bakoki kolobela ngo kutute pona likambo ya election wana ya wana kala na wala loba pa Roger na zo silo maloba. Merci, monsieur Loma Bandeko. Ezali esengo ko moyoka moto oyo asia kuma na kati na ville ya Yumbi oyo lelo aye ko confirmer pe azali koloba ete Yumbi ezali lokola mwa quartier moko ya moke na kati neti ya quartier Njili ezali kaka mwa ville ya moke mais tandis que RFI PTV 5 bazali koloba ezali esika oyo ba privé lokola ezali lokola ba supprimer population mobimba ya Bandundu alors que ezali na yango ndenge wana te ezali penza mawa mingi pona ba information oyo bapaya bazali koluka mboka na biso ekota kaka na mobulu alors na tango oyo nazali kotanga pe message oyo ndeko mosoko mikote ya boîte alobi ke merci nzambe na ndenge utindi ndeko oyo asia koma na kote ya Yumbi apesi précision nzambe akumisama nzambe apambola yo ndeko. Ok, natango yo to continue masolo na biso na leki bongo pa ya monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza na banzi bandeko basili kopesa makanisi na bango na oyo motuna ezalaki ya yo pe na kosenga na yo o continue maloba na yo oyo ozalaki koloba po ete to avancer. Maloba ezali pa na yo s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger. Merci pe na ba intervention ya bandeko nandeko oyo apesa ki atindaki motuna na ye pour na ba précision. Mais Papa Roger, tokoki koloba pete que il n'y a pas un problème, mais le problème est là. Même na ba beni wana. Bazozo beni na circonscription neti circonscription mobimba. Mais non, on parlait avec précision que ville ya Beni, population ya ville ya Beni, mais tu éviter le rapport que Bango Bazali na yango. Na oyo, et comme koleka lelo, Papa Roger, cette même population ya Beni wana. Lelo ndenge tozo koloba, place oyo donc na ba manifestation place oyo ba maladi ya Ebola bazalaki bake ko attaquer yango donc na ba maladi wana ils sont maintenant dans la nature donc ça devient encore plus dangereux mais bino moko bo monaki Babiloko mususu et précédaki ba makamboana parfois biso do bandaki kocha yango kate. Quand ils sont allés pour na kopesa ba vaccin, qu'est-ce que ces gens-là, comment ils ont réagi? Ils ont poussé les gens à ne pas se faire vacciner. Monsieur Pierre Maziza zelana tanga nanu message oye uke pa ya mama Roline avandi bongo na ville ya Bruxelles na mboka Belgique akomi alobi papa komi tungisa na yo te na makambo nyonso tu oyo zali koloba ezali kutu malamu bato oyo batindaki bato wana po ete bakende ko attaquer centre sika bato Ebola bazalaki comme ça bazala contaminer tango bakozonga auprès ya bato batindaka bango bakontaminer pe bango. Ok, monsieur Pierre Maziza nazongiselo maloba s'il vous plaît. Maman, mais maladie wana
po batu mususu bazoko loba mais ndenge nini batu bakendeki les contacts na campagne électorale oyo akoyela yo c'est souvent mutu ezate que on se fréquente na ndenge ba fréquentation ya liboso ezalaka oyo mopaya aye mais zwa lelo que contact na bureau ya vote un malade vient avec ayena carte na ye carte électeur et commis déjà nini contaminé azui apesi mutu mususu oyo basesseur na ba bureau wana apesi ye azui ye azui malade ye pe azui yango déjà a commis contaminé okopesa ye apesi parfois na mutu mususu pour la vérification sur la liste tala ndenge maladie ekotambola ye akokota na isoloir même ses doigts sur la machine ils ont salanini ils ont contaminé on ne va pas désinfecter machine à voter donc babiloko wana ba disposition oyo bazui na koki koloba ezali salutaire d'abord pour la population elle-même ya kote kuna mais le problème va se poser quand bandeko ne nous voilons pas la face problème ekoki kozala sur le résultat ya vote pour ce qui est commis ndenge tolobaka batir au but pour départager batu et que population wana est commis crucial vérité ezali ne place wana et certaines personnes cherchent à en profiter vérité ezali ne place wana tozwa exemple que des candidats na élection présidentielle baye kobima bazali na égalité ya ba voix égalité une égalité parfaite na ba voix ça peut arriver qui va départager bakoloba a soki peut-être mokawana basalaki vote ils allaient le départager. C'est ça le problème. Problème ezali place wana. Mais problème est kozalate na moment nini. Yangonde na kanisi na utaki koloba. Si on se réfère par exemple na ba résultat il y a 2011. Papa Tshisekedi a eu 5 millions de voix. Président Joseph Kabila, 8 millions de voix. Na 8 millions de voix wana. Différence entre Bango, 3 millions de voix. Na 3 millions de voix, ce qui totali population, il y a une zone où il va voter, ça n'atteint même pas 1 million de voix. Où il va couper ça, même entièrement na Papa Tshisekedi, pour égaler le résultat, il y a Joseph Kabila. Nous sommes en 2011. Mais ce qui est allé Nengewana, Neko, yo ovandaka na mboka France. Herba bandaka dépouillement, il y a élection présidentielle. Pour nini bayaka koloba, tokopé sa résultat définitif. Mais entre-temps, le président est déjà proclamé. Le président est déjà proclamé. Pour nini? Parce que ceux qui basali dépouillement, par exemple, il y a dans le bas, na Belgique, 90%. Et Tikali 10%. Na 10% na batali nombre ya électeurs baboni kakake résultat il y a 10% wana et qui jamais quoi affecté
parce que écart ezali ya mingi. Écart ezali ya mingi. Awa soki totali, si même à la différence, il y a 600 000 voix, honnêtement, si le président Oyo Akobima, différence na ye na poursuivant direct na ye, ezali ya 600 000 voix. Même si on rajoute le résultat, Oyo, il y a Yumbi, il y a Beniville, il y a Butembo, na poursuivant direct na ye Akobima toujours gagnant avec une différence, par exemple, il y a 20 000 voix. Monsieur Pierre Maziza Zelanatanga, message moko ekomami ya utepa ya Monsieur Makiadi ya bandi bongo na ville ya Amsterdam na mboka Hollande akomi alobi ndeko na kolanda bino na onyo subozali koloba lelo oyo soki seni ezali ko swesa batu mituna makambo nyonso ezali koleka wana nyonso ezali po ete seni aboyaki communauté internationale et travailler na ye ensemble po ete bakoka kozwa solution na makambo ya ba élection oyo omoni siko absence ya ba européen ndenge ekosala ke biso moko ba congolais tozali kokoka ko avancer te na makambo ya ba élection oyo pe tozali komimonisa ba pasi alors que soki seni andimaki ba travailler elongo na ba européen nde solution esi ezwamaki pe ba élection oyo esi esalamaki na yango kala oyo nyonso ezali kolakisa ete incompétence ya bato ya seni po ete mosala oyo bazali kosala ebongaki malamu bazala lisanga na ba européen batravaille ensemble po ete solution ezwama. Ok, monsieur Pierre Mazana zongisilo maloba oyoki makambo ndeko auti koloba maloba ezali epai na s'il vous plaît. Merci ndeko nakanisi yo ozoloba wana ozali na Europe biso pe tozoloba tozali na ba pays européen ndeko ba élection oyo ebimisaki désordre ya Jean-Pierre Bemba azwaki manduki na kati ya ville ya Kinshasa était organisé par qui? Par cette même communauté internationale prise en charge presque à 100%. Moi, j'ai toujours dit, tout vraiment, parfois, nous allons le reconnaître plus tard. Les Européens, Bazali n'a pas saté, Occidentaux, Bazali n'a pas saté que nous puissions réussir quelque chose. Oyo, biso moko, tozali à la base na yango. Bakolinga jamais. Bakolinga teke lelo yo obonga na bokasi na yo eke étiquette wana yo ozala na yango bango bakolinga kaka ke eloko oyo yo moko ozwi initiative ebeba po bango bazwa lokumu ndeko peut-être yo oza na mboka Hollande peut-être autant pe na mboka wana ou aux humains formation mais observe un peu quel mot bana oyo ya bango bazalaka na yango vis-à-vis na biso soki yo oza na expérience wana te nga naza na yango na esika nga nazali na tangi donc soki bakoti na kati ya salle bamoni yo déjà balobi toza na zoba moko nga bakuru nga nasali nazalaki rarement tozalaki na garçon moko ya biso pe ya congolais akimaki après module moko akimi na ye kozwa garçon mususu ya camerounais akimi pe mais bango déjà yo kokota bayebi kaka ke zoba na place oyo si on vient un professeur vous dit nino oyo bino bo salaki il y a au moins 2 personnes ba échoué oyo il y a liboso bango oloba bon noir wana il fait partie nani sikoyo mususu donc on te classe d'office bako classer yo parmi bato donc dans leur imagination mais heureusement sans me vanter bango bazoko kanisa ndenge wana et parfois ngai nde naza na meilleure cote
naza na meilleur code. Donc tolobaka topesaka importance te ke bamindele soki basali. Le programme qui oyo ezoko faire fonctionner ba machine wana c'est nos frères et sœurs congolais oyo basali yango. Voilà place jalousie ezoko bima. Et lelo mboka mususu oyo ya Afrique bazoko linga ko adopter ba machine wana na programme oyo ya ba congolais. Mais biso moko tozoko dénigrer yango. OK, merci monsieur Pierre Maziza tozwa pe makanisi ya bande ko mususu na kati na likambo yo na baluki bongo nano epai ya monsieur Profa de Profa. Monsieur Profa de Profa na banzi outi koyoka ndeko oyo auti koloba makambo pona o etali bongo ba élection alobi ete ba to ya seni il fallait bazwa kaka contact na ba to ya communauté internationale po ete bakoka ko avancer na lombangu lokola basilaki kosala yango te yango wana bomoni ete makambo moye avancer ezali te ye amoni ete ebongi malamba européen bazala na kati na makambo oyo batravailler ensemble na seni po ete solution ezwama na lombango yo olobi nini mpona yango malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci papa Roger na motuna wana tangu na yokaka bakongole ndenge balobaka lokola ndenge garçon azoloba eza opesa mawa mingi eza mawa vraiment mawa po Congo tozana Congo ezalaki na besoin pour et développer eza na besoin ya batu oyo bazo mériter Congo. Donc Congo eza mboka moko te ke ya batu oyo batia kaka loboko boye pesa ngai po moto ya pesaka yende azalaka likolo oyo azwaka azaka na se. Papa Maziza uti koloba wa ba deux élections tosalaki awa mais ba européen bato ba finançaki yango même oyo mbala mususu oyo tolingaki oyo ya 2006 wana ya soki oyo ya mibale wana ba prometaki mais après na etikali soki quelques jours bayaki ko boya ko pesa mbongo. Mais pourquoi biso toko kozala maele tala biso ko moko il faut toyebaka kosala confiance na ba dirigeant na biso po ba dirigeant na biso bayebi makambo biso toyebi te. Kabila ndenga azali wana ayebi makambo oyo biso toyebi te. Même tant musu bato musu baza na entourage na ye bayebi yango te. Lelo pourquoi ezalaka soki mutu azalaki na opposition azoko tia makelele bakoloba mais soki akoti kaka na kati kuna a comprendre bakomaka discipliné. Pourquoi? Et ça ndenge wana pona nini il faut bato bakanisaka parce que Kabila ndenga za wana ayebi el makambo ebele oyo biso toyebi te. Donc soki bazui décision lokola ndenge bazui décision ndenge soko omoni par exemple Kabila alobi ke to sala élection na mbongo na biso moko malgré pasi tala ndenge baembela mbongo tozokibisa eza mbongo toko construire makambo ebele mais Kabila tango andimi ke biso moko tofuta mbongo wana ye moko ayebi pourquoi. Na répéter sous na émission yo utaki koleka oyo ya bakamerone basalaki balobaki makambo wana balobi vraiment ezali exemple à suivre ndenge Congo a vu exemple a sali élection na ye na mbongo na ye moko ezali pe ndenge ya ko se libérer na ba impérialiste eza vraiment kitoko batu mingi ya Afrique il faut balanda yango. Mais biso Congolais tolingaka tosengaka mais tangu européen ko pesa mbongo mais ya kolinga muto ya zala wana na présidence muto ya akosala makambo ya ye muto ya ko pesa kaye mais sikoyo biso tozoko singa to se détacher na bango Congolais azolinga tozonga kaka susu donc eza kola ke ba bimisi Congolais na bazolinga ba bimisa Congolais na prison Congolais habité là zonga na prison kaka biso to Kabila a lutté na ba impérialisme on a ba injonction na bango et tout ça ce comment il est là Kabila a commis ko toucher code minier mais parce que à se libérer manqué parce que c'était impossible de toucher le code minier. Combien de présidents ba toucher ba intérêt à mindele ba leka ba kufa papa naye tanga azaki koya azako signer ba contrat mais tanga commis mokonzi
tant atali que ba contrat mo zeki malamu te abomi yango mais yango ba bomela ki ye ba président belé nani Gbagbo azali wapi azana na CPI pona nini parce que aliaga changer makam lisuba alongwa na pouvoir pona nini parce que aliaga ko changer makam mais Kabila tant va changer azaka kawana donc il faut tout le monde à se libérer moi muke donc nan le pédale se libérer totalement à se libérer donc il faut que yo mutu akoya à continuer na et là wana yamana bazo ba continuité ce qui ba le continuité ba bazo ba haute continuité to ku fa ka bazela continuité ya mote parce que n'importe quel président boya a reçu la continuité pas Kabila soukaki il y a pour continuer donc exacte que aboza kaka ne Kabila ça non il y a pour continuer na avantage au Kabila a tikeli bango wana lokola code minier wana parce que code minier et ko baksa quand même nanyo yo budget ya mboka. Donc il faut congolais tout longola ka ba expliquer ka mundela ya ka kopesa muta kopesa kayo ye ako dirigeant kayo ako lobaka nao ke sabo mais soki okomi ko joyo moko okomi ko sala yo moko yango eloko papa majida lobi ke eza motema donc ba mindele baso mona ke Congo ekomi ko chaper bango ekomi ko pumbwa yango moko ekomi ko chaper bango entre temps ba africain baso sepela parce que ba yebi que décollage d'Afrique, il y a Congo, il y a décollage d'Afrique. Mais biso congolais, toujours mérité congolais, toujours il y a quelque chose à gagner. En tout cas, Afrique m'a besoin de la biso. Afrique m'a besoin de la biso. Donc il faut toyer pour se libérer, toyer pour s'épanouir, parce que c'est facilité pour na longona na nyembesi ya mundele. Donc mundele tenga bakanga so nyembesi donc il faut tout ça là effort, biso tout congolais to fungwama to yeba peu kolise libéré na biso ezali bien pour na biso pour na ndenge ya pour na lobby na biso mais so kaka tozaka na ba idée kaka mundele mais donc mawatro eza passe mingi donc merci papa Roger. Merci monsieur Loma et merci monsieur Profa de Profa. Alors natango pe na baluke pa ya monsieur Loma na bandi outi ko landa ndenge ndeko outi ko pesa makanisi na ye. Alors na makambo oyo ndeko outi ko loba yope ozali pour que ndenge ndeko loba gete ebongaki malamu ete communauté internationale bazala na kati na seni ba travailler ensemble pour ete sans mindele makambo oyo ekokaki ko avancer te soki mindele bazana na kati nde ekokende na lombangu yo pozali na makanisi wana malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. Oui, merci papa Roger. Ngai na ndenge nazalaka boye na milobaka ngai moko comment vraiment congolais a commis peuple le plus bête du monde. Vraiment congolais a commis le peuple le plus bête du monde pour raisonnement ya congolais et commis le raisonnement ya ata ko bana oya 2 ans 3 ans ba raisonnement lokwa ba congolais oyo ba raisonnement te surtout ba biso ba to fa na poto awa vraiment ils a participé mawa. Est-ce que toujours au monde on biso mo vraiment que mundele alingi Congo ata mukete et puis mundele alinga congolais te po mundele soki netiye ba to bala ko lobake netiye muto wana lobike soki to tike makamanya so maboko mundele nde makamanya tambola mbango mais na yebite est-ce que vraiment ça raisonner bien il y a kanisi ba mundele oyo ba bengi mundele alinga rabiso te mundele aza lukane ba intérêt na ye mundele azawana pona intérêt mundele azawana te pona amitié congolais ezala te donc mundele azawana kaka pona ba intérêt na ye dans le bataille kamo prof uti ko loba code minier soki vraiment que mutu bato lokola ba oyo ba candidat président wana oyo balingi bako ba président ya Congo na mona ki akona page moko boy balingi ba revoir code minier wana est-ce que vraiment congolais azoye ba kambona azoye ba politique wana yostu Union européenne bato wana ba kolon wana soki ba nani ba oyo bato ba code minier wana pona bango bazala posa ke code wana ezonga kaka ndenge ezalaki liboso vraiment 10% oyo Kabila a signé pour la 10%. Vraiment, tout le monde que Congo na biso dans 10 ans, 15 ans. Et comme appelle Moka Moussou
po toko bibana bo umu ya mindele mais sikoyo yo oligi sobenga ga mindele wana baiya ba kosa makamu na baonde ba kosa ka observateur ya Union européenne ba oya ba koluka ba lukuta moko ti élection linga pesa ka bobulo vraiment na sepel mingi na ndenge gouvernement congolais a vu vraiment décision que Union européenne azaki la kati ya makamu na biso donc na kadisi mbala oyo ndeto koma pesa Congo ya solo Congo koma Congo indépendant na économiquement donc vraiment pour la sikoyo na éviter ndenge na ko ikoloba mais total kaka ndenge makamu zo tambola na suki wala papa Roger merci. Merci, monsieur Loma Loma. Alors, on a balu qui peut pas yo, monsieur Denis Kakuka. Monsieur Denis Kakuka, ou tiko yoka ndenge ndeko alobi awa, alobi ete ye pona ye, amoni ete soki ba élection na biso lelo makambo ezali ko marché te, po ete toche ba occidentaux pembeni pe yango wana seni ezali toujours na kati na ba problème makambo ezali ko marché te. Tozo pe makanisi na yo to yoka oye bisa biso. Yo olobini ni pona yango malobi zali pena s'il vous plaît. Oui, merci mini papa Roger na landi mutuna ya ndeko wana epesinga na mawa pena mwakanda na motema ndeko na lobela yo muto zo vivre na poto est-ce que yo zana complexe na mundele ou comment? Oza bolole ou comment? Bino awale yo ndenge bino bozolinga babindele. Lere yo babengisaki bino awana jina ba Genval ba nini tout ça. Poza ko ke nko sala ba courbette devant mindele. Bapesaki bino nini? Bobonga or bino bozoko ya koteka mboka na mindele bapesi bino mbongo boboke no boma bandeko na bino to pesa exemple na pesa exemple Félix oyo Tshisekedi oyo yazalaki na Genval na bambusa na mwisi bazalaki awa na Genval bakatumbi bango nyonso po lelo makambo oyo makambo ya koretarde makambo ya baélection et l'insécurité aussi eza provoqué par banane ndeko na kaka bino moko bato oyo bozolela bamindele bolelaka kaka o communauté internationale na munoko leri yake yi kuna na benyango leri batu ya mbusa bake ko bakomaki kowolola ye kofinga te balimbakende soki na mboka nini wana ekomi na katikati basoda balobi moyen to continue kuna te bato oyo bakoyaka koatake bino kuna na liboso bina bino eza na danger mbosa na mwisi wana banani bazo kobengisa ye te na poto eza kaka bacommunauté internationale oyo bino bozokolo bino vraiment eza mawa mingi bino bolingaka baboma bandeko na bino likolo ya buzoba na bino bino na bato na bino oyo ya baparti politike wana yaki bobolole bozanga mayele tuyo soki mundele ayebi so lembolanga masoko okolembola ye botika bacomplexe wana bino vraiment ezokolakisa ke bino surtout bino boza congolais boza bazoba babolole
bolingi kobomisa population congolaise mpona busoba na bino na lokoso ya mbongo opinion bamindele depuis bobino bosalaka bacourbete na bamindele basombela bino avion mboka ya Tshisekedi ekoma neti Singapour ou bien bamboka mosusu oyo balalaka kaka na bandako ya esobe ndeko tika buzoba wana kokoya kokumisaka bamindele yo bala mwa soki oza na mboka oyo ozwa ata mwasi ya mundele te kino bokende kobangaka bamindele pamba tika buzoba wana ndeko merci mingi papa Roger po ngai epesi nga kanda mingi. Merci, monsieur Denis Kakoka, monsieur Pierre Maziza, Tozonkelio Maloba, Toyoka Yo, na Onyo Subandeko Bauti Koloba, Malobe Zonge Paina Yo, s'il vous plaît. Oui, merci, Papa Roger, et merci, Bandeko, na ba intervention, na bango, mais Kanda, bo kiti samitema, Kanda, eza na Bandeko, na biso mususu, ba Congolais, ceux qui a yé poto, oyo, bato andengwana, yende akokende kosenga, frites. Awa na poto azoko kufa na semoule elle kokoma epai na bango alobi ah non na uti poto je veux manger du ba frites bango wana batu ya genre wana ba complexé. Un Congolais est capable awa na université tozo kota na ba hôpitaux bozo mona ba médecin ya batu mwindu te na ba hôpitaux oyo ya poto kaka. Vous ne le voyez pas? Pour dire que tous allez peine à ma compétence wana. Ne soyez pas complexés. Totangi awa, je n'ai pas été le dernier de la classe. Na ndenge ya ba point. Totangi awa, c'est que mindele pe na se na biso bazali. Tolo bateke likolo na biso bazate. Mais mingi oyo ba se manifesta kandenge wana parfois azana sena yo. Nous retrouvons ici na poto parfois muto asali d'études universitaires comme misala ezate femme de ménage même mibali mingi ingénieur mais akoma na yo ouvrier. Donc, tous à la complexité. Bango, Mundele, Papa Roger. Ce qui est allé à la couronne, oyo, mingi, oyo, roi, reine et tout ça. Babylone, na bijou, na bango, ogomo na kaka, pour la plupart, ogomo na li bangawana, et oudaki, en Afrique, cadeau, basalaki, na reine, et tout ça. Mais ça vaut des millions. Mais ce que y papa oyo ya Geneval ningi ndeko deni kakoka uti koloba elle va kende ki na Didier Renders la pesa ki ba moni si ba boîte à chocolat. Voilà le cadeau mundele akoki ko pesa yo ba boîte à chocolat, mais yo en retour o pesa ye ba mbuma ya diamant na grandeur ya ba praline ya chocolat wana en échange pour se faire aimer. Tout le monde a bandeko na biso ba Moïse Katumbi awa. Ceux qui totali na ba chaîne oyo ya mindele, ils ont investi combien? Ba mindele oyo ba gagné combien na mutu na ye? Mais c'est des millions. Ils dépensent plus que il ne doit à stupide pour effacer problème na ye. Ezali buzoba complexe. Complexe oyo ba Congolais et belé bazalaka na yango vis-à-vis ya mundele. Nous sommes dans leur milieu, mais bato belé tellement que
te belé ba comment oza na poto mais ozo ko vivre na communauté donc communautarisme ogolinga okede na été na ke château rouge ogolia kaka babiloko wana tu ne retourneras même pas au Congo plat oyo yo yebi ezali kaka babiloko ya McDo. Tu ne sais même pas qu'au salata plat européen yomoko mais erokeli na Congo ozo ko réclamer fruit de la famille na yo et tout ça. Tous à la sérieux. Tous à la sérieux. Papa Roger, ce n'est pas parce que les Européens n'ont pas organisé. Bah Européens ndenge babanda ki ko sambwisa biso. Na organisation ka ba élection oyo. Ah poto pesa yo topé Sabino 10 millions, il faut te la bouiller. Mais finalement, comme on n'élève pas à ça, bon, je vais te donner l'argent dans la maman. Soyons sérieux quand même. Tous à la sérieux. Oyo lelo biso bango bazo ko combattre. Babani ko combattre ango lelo te. Comment va kokaki ngoyumulunda to pesa yo 30 millions to assurer exil na yo to pesa yo 30 millions sunola bango na terme oyo penza ya kikinwa sunola bango na ba élection na bango yo bima na yo to assurer yo mais tala babuzoba total donc babuzoba oyo biso ba congolais parfois tozalaka na yango mais Ngoyi Mulunda a résisté a commis mal aimé ndeko profa de profa auti koloba ba code minier wana lelo so tozalaki na budget mais calculé ce qui minerai à Congo participation nango na budget eza 80%. Mais ce qui lelo okoki ko multiplier même par 3 budget ou tozalaki nango liboso tolobaka ke mabele na biso eza riche. Mais qu'est-ce qui nous casse ce code minier là? Hier kozwa minéré ake nango baso ko bimisa yango brut sikoyo balobi au moins bana moka même ko sokola ba minéré wana sous-traitance kaka bango yo kanisi Moïse Katumbi akomi mutu ambongo pona nini ba sous-traitance wana a ngai na société nanga esokola ka minéré ye azolia bambongo en tant que gouverneur alors qu'il ne pouvait pas parce que ils avaient un conflit d'intérêt. Biso ba Congolais, il faut toyer baka. Ce qui président de la République a signé na lobandenge to lobaka a signé mindele ndenge wana, c'est pour l'intérêt des Congolais et ezoko plaire bangote tokoki kozala te lelo ke to absensé ba mindele. Pour les Français ont investi na port ya Pointe-Noire. Ba investir mbongo ebele bazoko viser marché ya Congo. Parce que Congo Brazza c'est 3 millions d'habitants. Donc Kinshasa divisé par combien? Par 5. Population kaka ya Kinshasa divisé par 5. Mais si ko ba port ya munene oyo ekoki ko recevoir ce qui combien de milliers de conteneurs mais bazo ko viser ni ba conteneur wana ba ko kitisango wana moi ba bansu wa mike eye ko tikela biso na boma mais maintenant ce qui biso ko to tongi port na biso ya bango ekauki voilà ba combat mususu oyo président de la République azana yango ba projet ya ndenge wana bazo ko freiner ndele akolinga ngote. Le Belge Koutou, pour le baté que projet wana ezali ya lelo. Belge Koutou, les Français lui ont demandé d'abandonner. Karabiso to sali awa boti kanabino. Ba Belge va abandonner. Ba Belge va abandonner.
Mais biso ce que Monique, ça nous coûte cher. Et puis biso to belé là qui yango awa na radio Zoomel 1000. Pour y a Pointe-Noire, Otindi, une Jeep, et vous coûtez 670 €. Ti e ya kokoma na bomba, ozoko futa 1000 ou 2, na lo bakaka 2000 €. T'as la différence sur quelques kilomètres seulement. Quelques kilomètres. Donc, nyoso wana, eza na ba intérêt, ya ba compagnie nsusu. Et bon, lelo, oya kolobela biso ke, soki ba mindele ba organisaka. Mais soki ba mindele ba organisaka, bazo yana ba condition ebele. Yo osalaka ba courbette na mindele, obe ato sala na ndenge na biso. Nous essayons de limiter la dépense, mais bandeko na biso balingi ko aggraver la dépense wana. Qui ont brûlé les machines? Que ce soit de part et d'autre, c'est nous le Congolais. Ba oyo bazoko bibisa bitumba. Na Yumbi. Ce sont des Congolais. Lelo kuna. Antenne ya Seni a été pillée. Est-ce que Seni nde mutakende ki kokunda chef coutumier wana ya banunu? Donc, mentalité na biso ba Congolais, nous devons évoluer. Toyeba eloko nini tolingi. Ba élection ezali dimanche. Ba kende okei na bureau au voter au bini ozongi na yo ndako. Balobi a lelo cette personne awana na Genève. Est-ce que bazwa ki consensus que binonyo so ndenge bozo kende wana muto alongwana biroté mais dit on va ça la comptage wana dans quel cafouillage. Les gens sont déjà fatigués toute la journée, ils sont là. Bagé na comptage oyo a lobby marché central kaka biso ba Congolais tozalaka sérieux na makambo oyo biso tozo sala to la nakate baloyenge oyo a mundele. Moi je n'ai plus ces complexes là. Ngai nazalaka lisusu na complexe depuis bon mois na ngai parce que presque ayant à ce moment-là, il y a la naissance de la biso, qui déjà entouré parfois la vie, il y a mindele. On le voyait pratiquement tous les jours. Je n'ai jamais donc considération et zalakate que et d'ailleurs vraiment je pense que que c'est une chance. Même les colons appelaient mon père papa. Parce qu'on a eu la chance d'avoir membre de la famille à Yokotanga na poto et il a brillé. Donc respect wana. Et puis il faut que déjà à partir de wana comme yé azalaki mingi na famille na biso basa de teint clair, on a même accusé en disant que peut-être votre maman avait triché dans Mundele comme bandaki ko vivre na kati ya ville, peut-être maman na bino a triché ki na Mundele alors que maman na biso kombo na ye déjà ya bo mwana babando benga ye Mundele parce que azalaki de teint clair na mboka on l'appelait Mundele ana Mundele. Donc tous ça na complexe ya ba Mundele ti. Nous avons même cerveau et Babiloko Belé. Dernièrement, il y a un ami qui a publié sur Facebook en disant que le lot aux donne à GPS, c'est une femme noire. Oyo a travaillé pour que le lot GPS c'est ça là. Une femme noire. C'est comme ça que ba écarta kabiso na makambo belé. Femme wana baling donc au moment que invention ya nding wana bakolinga te ke Congo na ye ebi maliboso
tous à la complexité, tous à la cerveau. Tous à la cerveau, nous réfléchissons. On peut peut-être manquer moi babilo comme sous mais l'intelligence hier. Bandi konabiso oyo bazwa bokazo ya kotanga na bamboka oyo ba briape bazwa pe considération. Même ndeko ndenge ozali wana na Hollande encadrer bana na yo que tes enfants ba considérer bango na école comme des futurs musiciens ou des futurs et parfois nos enfants trouvent plaisir dans ça. Ah, yo ozala net star américain pantalon akitisi mukadinyo solibanda azoko jouer déjà dans na milieu wana. Il ne vise même pas la médecine, il ne vise même pas de devenir ingénieur, mais il s'oriente directement qu'il y a sa star. Ce qui a commis wana abandi koyeba encadrer bana batanga qu'il ne soit pas complexé. Donc déjà wana basoko dévier bana na biso. Basoko dévier bana na biso. J'ai été très fier année oyo 2 enfants de la famille âgés de 24 ans basilisi ba master. Et sa fierté mounene mais parmi les blancs kutu na niveau ya master déjà basoko loba la mwana balobi ah yo et ça a ouaté que Nekuna, la première enfant, leur dit non, je viens pour le master. Nazana master, mais tu ne vas pas faire ton doctorat. Et moi, na asali master, na une année l'issoussou, il y a master et spécialisation. C'est une fierté pour Nabiso, Bananabiso. Tout ça comme on a même maintenant, même les musiciens qui exposent, moi, na ouera lelo na université Lyola, Aza, assistante Kuna. C'est une fierté pour ne pas dire que tous à la complexé, Mundele, il faut à ça la bioko. Alors que nos enfants régissent étudient dans le même université que Oyo, Yabami, Banamindele, Oyo, Akokoma Lobby. Arokoma lobby à boui. Non. Trop ça la complexe ou anati. Papa Roger na PCP na PC bandeko malo bapé bangope bapé ça ba idée na bango. Merci Papa Roger na zo selioma. Merci monsieur Pierre Maziza. Alors natango to baluki bongo pa ya monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka tokosenga na yo umilama ya pio po été to ebiete okomaki déjà monté mais ezali nde masolo oyo tozali koloba po ete bato bakoka koyeba eloko nini oyo ezali koleka na kati na mboka na biso mpe makanisi na biso ezali nini na ntango topesi yo mpe maloba tozwa makanisi na yo monsieur Denis Kakoka s'il vous plaît. Oui, merci mingi Papa Roger. Quand il diminué, bon, sikoyo naza na kimia nyonso surtout. Papa Roger makambo oyo ya bamindele parce que biso ba congolais soki toza mayele te tokosilisa bandeko na biso kuna na mboka soki bakonzi ya mboka bazokoboya mindele bakota eza na ntina tosu toloba awa na Zumel mondele azalaka soki apesi yo na loboko ya droite il faut ozongisela ye na loboko ya gauche omoni ke ba homme politique congolais mingi toloba na biso kaka polele oyo ya opposition bakobomisa bandeko na biso bakongole kuna mpona nini mpona buzoba mondele akokamata eloko akoprometre ye alobi soki osali ngai boye
biso tokosalisa yo mpona budget na bino ezalaka moke biso tokofinanse bino autant bino okomona population bakozala na bien yo kotikala na pouvoir bambula na bambula. Or mundele azokosakana na esprit na ye. Napesa exemple bamemi opposition na biso na Genval onano ebandaki liboso na Île de Gorée balongwe Île de Gorée Genval bake awa na France soki na France après France baye kobima na Genève na kati na groupe wana bakobengisa na rebelle oyo mutu oyo azali na makila na maboko me bango na monoko kotoyo ke oyo ya oti o baba Kabila tue les gens Kabila tue les gens batie maloba wana na monoko banani ya bopoza na biso tolobaki na émission ya tulu okuna preuve aneke baopoza nyonso tu mpo bakende mpona kolakisa ke bazalaki na baplan na bango oyo eye kobimisa ke mwa mobulu mpe meme maladi ebola moyen esila kuna eza te ozomona ke papa Roger bango moko bazoluka ke badisimile bapopulation ya koto kuna ezali nde bapaya te bapaya bakotaka na sous complicité toloba yango ADF nando bazalaka esika moko na bato ya mbusa nyamo isi yo moni même Félix na Kamere même nani babango na Kamere bakendeki te na Beni kuna bakendeki s'incliner devant bakei tokei s'incliner devant esika babomaki Mamadou Ndala bakei bipa ya tombe ya mbusa nyamwisi mbusa oyo te yaya ya mbusa nyamwisi ye pe azalaki na groupe rébellion oyo mbusa nyamwisi papa Roger oyo mbusa nyamwisi azokomema sikoyo ebanda ezali neti héritage neti oyo Tshisekedi Félix azwi idepes mais l'air bato na ye balukeli Félix basali nini Félix akomi kobelela te oyo j'allais laisser ma peau là-bas mais bango bato liboso koloba na monoko na bango ke la abeni c'est Kabila qui tue boni asalaki mitini te yango na turo kuna na lobi naza koloba ke bino moko vous payez ce que vous aimez mpona nini bamindele bazokopesa bango bambongo mpo bakende koboma bandeko na biso yo moni ke vraiment papa Roger bato wana baza eske même ndeko wana eloko epesaki nga mwa kanda mpo ndeko wana azoko on dirait que
nayebi te papa Roger biso Congolais passe bokono wana ebola ezali neti okamati otie poison na mai ozoyebisa bandeko na yo ke eza mela mai oyo mai eza kitoko du bazokoboma bandeko kuna na este kuna à petit feu même na bango kotoyo na opposition kaka na munoko le pays est occupé même mbusa nyamwisi oyo bango bazokotambola na ye butu moi bakomona mabe na ye te mutu na bango moko oyo ye moko Félix alobaka ke akoya kotia nini makambo ya droit ezonga amoni yango kuna te alobela nanu mbusa nyamwisi parce que bango eza molongo na bango batambolaka lere bakendaki kosigner Genval partout baza kotambola na ye banani baza kobengisa bango ezali communauté internationale makambo oyo ya code minier baimposaki biso liboso ke neti bowuti kobima na guerre mpona kobenda bainvestisseur botia to ya moke ya taxe ya moke po bato baya nani anégociaki lelo papa Roger bakofinga le pays est riche Jean-Pierre Mbemba mutasinyaki mutazaki responsable ya économie mutasinyaki nini ya 3% ezana c'est Jean-Pierre Mbemba tout kokabela bamindele yango oyo bazokozongisa ye lisusu kende kopesa biso lisusu yofele bokende bobongola code minier yango wana ozomona ke papa Roger biso bakongolais biso moko tozoboma mboka wana bato bafandi bato bazobela bino bokende koatake bato wana bazokobela mpona nini to baza na pitié na bino te parce bango moko bato ya mbusa nyamwisi bakende bato bazokata bakanga banzela kuna boyo batiaka babarrière kuna na banzela eza bango ok ezali bango alors na ntango tobaluki pepa ya monsieur profa de profa na lombangu mpenza topesi mpe maloba tozwa makanisi na yo s'il vous plaît. Merci papa Roger. Eloko ngai akobakisa kaka ke nayebi te bacongolais mosusu soki batunaka baquestion mosusu kaka mpona koprovoke mpona kotala soki bato bakoloba nini parce que ayebi ke eloko oyo azoloba eza lokola mwana moke ayebi ke par exemple to moto eza wana azolinga asimba me azotala yo atala soki oyo okoloba nini donc eza biloko moko bacongolais basalaka ndenge wana parce que oza mpe na poto eloko oyo ngai epesaka ngai mpenza na kamwaka oza na poto ozovivre na bindele kozala na bango ntango mosusu oza mpe na mwasi ya mondele ntango mosusu biloko moko oza mpe na bana ya mindele me somo ya mondele wana ezolingwa kaka te
toyebi tosi tokopela mpe na mindele quand même mwa ntango ebele banda baindépendance na biso tokopelaka na mundele lakisa biso mboka nini oyo edéveloppe parce que mundele bakopela na mundele mais tala lelo oyo totourne pa bachinois kende na Guinée Bissau okomona ndenge mboka wana eza construit parce que bachinois bazali même na Congo Brazzaville natalaki émission moko boye ya Sassou Nguesso tout ça bachinois baza kosala bamisala banani oyo brésilien il faut quand même soki par exemple ozanga okopelaka na mutu moko bosalaka mwa cope na mutu moko yo okei ye mpe akei mais yo ntango ozongaka ozongi na biloko ya bien bambongo ezokota bien mais ye kaka epai na ye ezalaka kaka badiscussion mon cher nazwaki mpane na nzela nazwaki boye mais il faut changer eza te kaka parce que aza na miso ya rouge to na miso ya vert to nini donc tosi tokopele na mindele batemps ebele tomoni na biso eloko mondele asali biso te surtout biso bacongolais baétranger kutu baétranger nazolobaka yango toujours baétranger na émission natalaki ya bacamerounais balobi ke le pays oyo azali que injonction ezali ya trop ezaka Congo donc injonction ya mindele ekomi na niveau moko insupportable tala ndenge par exemple bakamati bareconduise basanction mais nous on n'est pas des Européens tous ça Européens te oyo bango bakende oloba o to reconduire banini na biso yango na mwasi moko kutu na émission kalobaki ke eza on dirait bango moko mindele yango baza ko se sanctionner bango moko parce que yo ko sanctionner mvwandu po biso ba congolais toza ba mvwandu yo ko sanctionner mvwandu mais fana yo okasi yo ndo kufa nzala yango na omoni ba komi ko susu o soki to moni ba élection na bino esalami kamwa bien peut-être to ko revoir au revoir quoi mais biso pe ba congolais heureusement que tozana to fumole miso tozana lokola ndenge ba garçon a ba question na te po na mona ki lobby cher Okwitundu ya lobby bon bino bo pesi sanction biso pe to bandi ya biso directement pesi 24 heures na représentant ya Union européenne abima Congo heureusement tozana battu ndenge wana so tozali kana bat lokola garçon ya d'autres ba question yo mais tozana mawatro donc congolais tozo ko avancer mais il y en a d'autres congolais lokola ba crabe au moni ba crabe so ba tse ba mona mwa nzungu moko boye ora linga matababi mamunisi so azo linga bendeka na se et ça baza lokola ba garçon a tuni ba question na ba opposant nyoso tout presque bango balinga ko benda biso na se lokola par exemple ba fayu le wana na landa ki azoloba o biso to lingi ba élection mais nde to lingi ba fina voter te to lingi ba élection mais soko ki ko voter genre la papier comment Congo ya fayu na papier boka na ninyo donc il dit quelque chose et son contraire il dit que papier wana mutokotia na nini et que ça n'est pas valable donc c'est comme si il veut pas être voté donc on que tozana batu moko vraiment normalement il fallait qu'on éliminer vraiment Congo pour Congo avancer normalement donc qu'on éliminer batu mususu na Congo pour Congo avancer parce qu'il y a des gens au bazo bendaka Congo na se bazo benda Congo na se ba Congo ba opposant ba moté batu ba bengaki constitution na biso que eza papier toilette ba bengaki mo papier toilette tango Kabila asali yango mais lelo ba comme touche pas ma constitution touche pas ma donc on a que baza batu ko benda batnase ko benda batnase so ika zaika et puis lelo yo boy soki ba élection et salamate na Congo ti to comme na ba 2018 ans mais ba opposant bazali en partie coupable ya makambo wana bango bazako boya ba calendrier électoral oyo nyoso bazako sala et puis tant to linga to sala recensement bango babimisa bana ko bomisa bana na nzela mais or ezalaki loko moko elinga osala nango temps ebelete petit elinga osila nango donc ozomona que ils sont toujours là bango bakamona qu'on dirait ceux qui par exemple le gouvernement sali moi les kambu
que balobaki ah en tout cas côté vraiment ça de moi bien bango ba mona hey to côté bango ba bidemi na biso to côté or un opposant azaka kati ko lobaka non elle moko soki bi kamesela mi ya malamu olobi oui mais olobi que bon et ça oui mais bon continuer bon continuer mais biso congolais donc le voilà siko candidat oyo ya opposant mingi bazo sala ba campagne et qu'est-ce qu'ils disent bazo pesa ba nani na ba mote bazo pesa ba programme te ba ngaka otomona ndenge bazo kufanza otomona ndenge bana bazo ke classe te et otomona ndenge biso toko toye classe ofele congolais pe mail était a retourna te que orozambongo wapi ozo la classe ofele wana ba retourna te so kaka bango amen bazo kansela ko la pasteur mtaote amen bazo beta maboko or yango pe ba église président wa ba siga donc obtient ordre na ba église wana acha ordre na ba église acha ordre na même na politique ba diminuer ba mbongo ya ba homme politique yango no moni tellement que mbongo zo kuna tina ba wela ba komo kende kuna tina ba tout le monde veut être politicien. Pourquoi? Parce que bah que na revoir mais la politique va voir la politique te bah qui ça salaire na bango total soki ba okende susu parce que bazo kende kuna kaka pona ko sala politique te mais bazo kende kuna pona ba 6000 et puis ya bango il attaqué mais entre temps mutu asuka oyo ya l'état a soki $10 sur combien mais ya yepe au moins 6 mois à so so mopete donc on a que et ça na makambe bele na Congo faut ko changer yangona ngai na ebi que soki to pesi soki ba congolais ba kamati ba pesi Congo na batu oyo batala ka libanda eza mawatro pour na biso en tout cas eza mawatro to banaka ko pesa ba 10 chiffres na Congo donc il aussi raté il faut moko azali un patriote ou azali ko continuer ba action au Kabila Chabandi pour Kabila sali kamwa mingi na côté ya libération économique ya Congo donc il muto ya koya ye a continuer loko wana mais eza na batu muso loko ande na ko kimokia o yeso kwa ye na kozongi sa relation ki tombo na Belgique ozoko donc il a gagné wana ozoko mi se ko milongo la yo moka kasusu na mitu ya bato parce que Congolais to comprendre que mindele eloko ezoko sala bango motema pasi ndenge Congo to kipa bango ndenge Congo ezoko kende ezoko kipa bango mais yo ozoko ya na explique ozoko colonisation wana donc ezama donc ko ba Congolais to yeba ko sala ba patriote Afrique mobile ezozela biso Afrique ezozela biso donc tant que tout ça le quoi par exemple il y a des Congolais bazo ko sepela oh ça da ba pesi sanction qui top ba continuer ba Cameroun ko bozo ba mais comment un Africain peut dire ça Cameroun dor ba ngwana comment un Africain peut se réjouir que bazo ba punir de konaye ya africain et ça est possible mais heureusement il y a et donc il réveille et ça salama en Afrique mobile réveille mobile salama et puis Afrique ndenge daona bazoko c'est la penda que élection ya Congo soki salami na kitoko que un nationaliste du Congo vraiment ba sepela ya trop mais biso Congolais ngaka solo na mwana mako na fille moko asa na kata Congo kuna na tunye yo mo ndenge ni ngai na moi na pesa la chance na trahir na pesa la chance mais ayebite que Fayulu c'est qui tu sais que di Félix Yewana yemo ka lobaki alobi biloko basineki na Genève eza biloko ba formation donc et ça va biloko moko donc ba to wana et ça et biloko moko oyo iganda toujours ba dirigeant na biso na contrôle donc tous à la base la kaka na pour la bana ya mike mais pas na bango mais Congolais il comprend pas toujours tellement que batala kaka ba chaîne oyo ekosaka ya mona baza toujours nini mais ole balanda ba ponga ngaka landa ba opposant ba chaîne na bango na rappel au pouvoir na tala ka ba comparaison na yeba na zo ba bosolo na zo ba kuta mais bazo mingi zo neka
tala chaîne boy tala chaîne wana la kabila tala RTNC la kabila bakosaka nga di me bakosaka est-ce que ba image kosaka o moni ba image o koloba ke image wana ba ezokosa donc il faut kolanda tout olandi boye olandi atangwanya olandi soki nani mais landa pe côté mususu na ba pona o comparer nani azoloba le bosolo nani azoloba le kuta et puis ozala pe na moi objectivité moko pona kozala kaka teke ba kuna bakamona biso te donc tolanda yango te. Ok, merci beaucoup, monsieur Profa de Profa, Token Dependant Lombangu, Siko to PCP Maloba, et pas il y a monsieur Loma Loma. Monsieur Loma Loma, Malobezale, s'il vous plaît. Monsieur Loma Loma. Ok, Nabandi, monsieur Loma Loma, Azali se place. Alors, on attend que Baluki Bongo paye à M. Pierre Maziza. M. Pierre Maziza, tout le monde a 7 minutes. Alors, tu as coupé ça au Maloba. Soki aussi ici, de Tokoyeba, Ndengenini, Yakokende, Kokanga, Masolo, Nabiso, Yabutu, Alelo. Maloba, Zali paye à M. Pierre Maziza, s'il vous plaît. Oui, merci, Papa Roger. Et puis, merci, Nabandeko, Naba intervention, Nabango. Nakanisi, Lelo, Tokomi, Nangonga ya ba élection donc prolongation oyo ekomi na suka lobi mokolo aposo après mokolo aposo dimanche ezali nde mokolo ya ba élection yango ba congolais il faut to réfléchir avant que ça la choix na biso ezali choix ya kozonga lisusu na boumbu ya bamindele na bakandida oyo mingi ya opposition Fayulu bango moko babengi ye porte-parole aza candidate azali porte-parole batu ba intoxiqué batu ya Beni wana ezali ba Fayulu wana il a tenu un discours en rejetant ba machine à voter. Ye a ye ko changer avis. Ye kutu muta changer te. Ba mentor na ye Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba. Ba ye ko changer avis. Il n'est plus repassé na Beni pour leur dire que bon utiliser ba machine wana. Lelo ndeko je crois profa de profa auti koloba awa. Makambo oyo, ba menace oyo, un chef de l'État azouaka, il faut azala na motema ya ko résister. Ce qui te ba intérêt na biso et kozala lisusu te. Surtout na code minier oyo. Misala ezali mingi. Bino kaka nebo ozo ko se plaindre. Kinshasa ekomi salite. Tozana porte. Tozana babisite. Tozana boyete. Tozana batrente. Bako soma yango na nini. Il faut code minier wana ekota en application. Bana batanga ka classe ofelete. Ndenge ba desidaki. Oyebi, c'est l'église catholique. Oyo e ezalaki batu ya liboso. Yakobo ya gratuité. Tala lelo. Tolo baka vérité. Bisoto bandaki koloba. Mosengo aza mutu amayele. Boye na boye. Asala kaputu. Na nzinga ya papa. Baza nef. Papa longoli misatu. Parmi misatu wana. Mosengo aza na kati ba longoli ye. Epa ya papa. Azali susu ndenge tolobaka na gouvernement ya Vatikate na tina nini kolinga lokotro mbongo toyebaka banani oyo bakosalela bakongolais soki mutu wana bayigi ye na bamindele boye bakaka ke po alingi mboka na ye intérêt ya mboka na ye
ba homosexualité oyo ba candidat mususu ba komi na yango ba ye kozwa ngo na bamboka banani aba mindele mutu andenge wana belle sœur mutu a Cameroun beau-frère mutu ya Gabon. Allez, bango nyonso na palais de la nation. Bozomona jusqu'où batu oyo balingi bamema mboka na biso bango balobi ekomi rusé ya monde. Mais sikoyo avec un président ya ndenge wana tokokoma rusé ya nini totala et loko ezali wana il faut que voter un patriote oyo azana bolingo ya mboka oyo alingi mboka na biso awa na radio Zoomel 1000 tolobaka makambo na intérêt ya Congo tolobaka makambo te na intérêt ya ba occidentaux ya ba impérialistes. Nous parlons pour l'intérêt ya Congo. Parce que biso ba Congolais, on a trop donné. Topé sa mingi. Ba député wana. Tomoni lelo, même na diaspora. Imagine-toi. Moutoune T-Rex Kazadi. Candidat député na Congo. Alanini. Mbongo. Mais ceux qui n'ont pas penza, même candidature n'a pas koka qui kozwate. Parce qu'il est allé brûler ambassade. Ambassade qui n'a acte ni été dans le bakaka nzambe ne le loto za ambassade na son cité mutandengo wana candidat et puis il tient peu azo biloko ebele azo ko wanga nango na ba plateau ya ba télévision ya Kinshasa. Pourquoi aloba yango te? Lelo, combien de combattants bakei kuna ko postuler? Combien? Pourquoi? Bondimi vraiment que pona bolingo ya mboka. Tolongwa Congo to ya mikili ya poto. Tokima ngana koloba pasi ya mboka oyo teke na su ni tokima pasi su Mobutu. Tokima pasi su Mobutu. Toyen na mikili oyo. Mais lelo batu bazo zonga Congo. Mais na munoko bazo lo bakia mboka wana pasi tout ça mais bazo ki mapoto oyo balobike oyo place ekulaka le na miel bazo zonga Congo. Tolo bake yo olongwe na isika ya bien po ke no vivre isika ya pasi. Olongwa ki Congo esika ya pasi po ya ko vivre isika ya bien, siko olongwa isika ya bien po ke no kozonga ozonge la pasi ya Congo. Pona nini bazoko saba? Pona nini bazoko saba? Et la plupart ba oyo bazali ndenge wana mwasi ya Fayou toyo komona ye kaka na campagne électorale mingi ba yebaka yete mais nzoka nde avivaka na mobali déjà avant. Tokeba na batu ya ndenge wana. Congo ezali mboka, le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas à vendre. Batu kaka oyo ya opposition bazoko sala nyonso ke Congo ezala balkanisé. Ba disposition sécuritaire bachela yo soda awa na poto to tambolaka na nini ogomona soda na ga kutu on les ignore. Mais na Congo soki bacheka soda pour nani ba soda mais kanisa bango nde bazalaka na information ya sécurité et puis awa pe na période ya ba élection oyo na ba mboka ebele bakangaka pe ba frontière na bango surtout dans les pays africains on ferme frontière bakangi frontière par mesure de sécurité. Donc Papa Roger nakanisi mboka na biso to samela ba période oyo ele kanakimia tokota 2019 dans la paix. Merci Papa Roger Nazol Selo Malo.
Merci, Monsieur Pierre Maziza, Bandeko Babolingo, Tokomi Bongo na suka ya masolo na biso, masolo o esangisaki biso po ete tokoka kolobela. Masolo ya mboka, topesi merci na Bandeko, oyo baelaki biso basije ya lelo, merci na Monsieur Pierre Maziza, merci na Monsieur Denis Kakoka, merci na Monsieur Loma Loma, pe merci na Monsieur Profa de Profa, topesi pe merci na bino bai oboyaki ebele po ete bokoka koyoka biso na makanisi na bino bousili kopesa merci na bandeko topesi bino ba merci ya mingi pe tolobi ete bandeko babolingo tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000 merci. Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotu nanga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai nanga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini pona radio Zumel Zumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan bien goya bien Keba ndeko Keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple noki te na nzela ya radio Zumel 1000 okoya kobima na mpwasa